Alors que Batoué Belé, Bazalaki, Kozela Komo, na na stade des martyrs de la Pentecôte, na Kinshasa, alors, il y a sortie officielle, il y a Union sacrée de la nation, plateforme politique paix électorale, dont Azali initiateur, président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Serondaki, na Kisantu, na province de Congo central, et Zalaki, en effet, pour honorer mémoire, il y a ancien enseignant, ancien recteur, Abbé José Temonti, prêtre ya diocèse de la province de Congo central, décédé à l'âge de 72 ans. En se rendant personnellement à Kisantu, à 120 km de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Mokondi Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a s'inclinaki liboso ya depuis ya illustre disparu na cathédrale Notre-Dame de cette douleur ya Kisantu, puis a assisté na messe de suffrage façon pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya rendre dernier hommage dans enseignant et éducateur ya notoriété oyo a yambaki l'école élève na collège Notre-Dame ya Mbanza Boma entre 1977 et 1983. Et donne la paix à notre nom. L'humilité précède la gloire baloba mokonzi aboye bazui wapi wumela na ngwende na yo mukwa tombolo kejo